MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Yangona ponananga amida ata Thompson etoko liam ata bikedi toko tondo ata maya pamba toko mela Yezu kutu mwana ya Nzambe babota ina ndako ya mpate kasi mokili oyo ya bango likolo na se ya tata na ye kamwave o makambo mama wana za makasi mingi tena koyemba me na sepra mingi bolinga divers google divers nengeni divers alors google ayo aussi la bino divers tala titre kitoko na tie libino titre moko soki otangi ngo comprendre likamuni na ngina loba na komi Ali ya piana et Cindy Agwepa deux couples aux abois. Nzambe mokili oyo kozala na vie ya bastar ezali passe nakanisi biso ba téléspectateur biso ba suiviste bato tolandaka mingi makambo elekaka pa bastar esengela biso tozala lokola ba supporter ya football te, c'est-à-dire ba supporter ya football ba mitiaka na esika ba joueur ke soki ezalaki ngai nde na tie biango soki ezalaki ngai nde na beti feinte na dribble na l'équipe e kano ba le koti to mitiaka na esika ba supporter ya football te, eza mabe mingi, eza très dangereux. To mitiaka na esika na biso etant que bato bazali na bon moto baza ko vivre lokola bato nyonso to eba kosala discernement na makambo ya bato. Ces derniers temps nazoka vraiment tenté à Rolanda ba polémique ya ba chroniqueur hein? Ba polémique ya ba chroniqueur ebele mais ezoyela kangai yango moko ezoyela kanga na bibo loko ezoya na tanga kango na supprimer kango vraiment ya seki mingi na seki parce que ba vidéo ya ba chroniqueur ça prend 1 heure du temps, parfois 1 heure 10 minutes na ko vanda 1 heure 10 minutes était pour Rolanda kaka une émission il y a divers donc c'est beaucoup. Tant on est amis pour nanga émission normalement 20 minutes. Émission normalement où ils ont divers 20 minutes, vous salez plusieurs séquences, vous l'exion mbango esili, vous créez essentiel après vous salez conclusion na souka. Émission esili na ou. Nga sala émission na zo attend mingete juste 30 minutes je vous fais une émission ya munene. Sur opération na moto musu il vous fera plus ou moins 2 heures du temps. 2 heures du temps sur on a péché émission moko na bibo. Thématique na biso alelo ezali basé sur boy sujet yangoyo action au moment na introduction à pamba ole batu déjà 15 minutes tant ozozonga boy na développement ole batu 1 heure du temps nangonga conclusion donc déjà 2 heures du temps au bomiongo pour l'émission moko ya moke il y a une demi-heure na salaka. Alors il faut aux ala vraiment très professionnel, c'est hyper important. Poto banda Milou na biso ya lelo na pesi bino mbote na bino Jean-Louis Kasigwa na pesi mbote avocat Bessa na pesi mbote Richard Mayemba depuis Calgary na pesi mbote Edouard Ikwa balobi Charma Bilele azana terrain Charma Bilele na kati ya Marseille donc kitoko a trop Roger Silwambanza bambote no ya trop Edouard Ikwa le procureur balobi le procureur Edouard Ikwa bambote no ya trop balma mingi na pesi bambote tena banopesa na ndo sélectionnaka na opesa buza tellement belé na pesi bino nyonso bambote bazwili baku ya kolanda ngai na kati ya États-Unis balianga ndo mokili mobimba Pasteur Joël Konde bambote na bino a trop bakote kuna bino batu bozwili baku ya kolanda ngai prêtre Shrek Ndundu bambote no ya trop yoza mutu ya engundu kamonene oza na kati ya nzela bambote ya trop za kolanda Google toujours en connexion. Titre nangezali
Ali Mpiana et Cindy Agbepa. Deux couples Oyo ezali à la une des infos ces derniers temps. Oyo zana buzz ya makasi na actualité nyonso ya bastar ezali deux couples wana. Koto yo bozana Ali Mpiana, koto yo bozali na Cindy Agbepa. Batebele bazolo bo Cindy Leker ayaki lokola domestique, ayaki lokola mwana musala, lelo abotoli libala bato. Il faut boter la contexte ya libala ya Koffi Olomide. Koffi Olomide to tiama ina monokote, to loba vraiment makambo ndenge za na bosolo. Koffi Olomide atikala kozana mukanda ya France te. Azalaka na carte provisoire ya ba étudiant na Suisse, na France atikala kozana mukanda te. Koffi Olomide n'a jamais vécu la France à l'époque. Il était en Suisse. Mamunio Salobago natanga na Monaco natanga eza makambo lokuta. Eza makambo ya lokuta. Vers début à 1980, vers début à des années 80, bana pigeon pire vient nga Mutubele Santos na pesi ombote. Njibou de Nazareth na pesi ombote bana mai. Avenue des Antennes, avenue ya Mbozo Nkodia. Na sekuna Mutubele Santos, na katikati, Mama Poto. Mama Poto, oyo kaka oyo bazali na boulangerie ya Mama Poto, bazali ba Congolaise ya Brazzaville, bazali ba Movila, ba Congo ya côté ya frontière ya Kabinda. Baza batu ya Point Noir mais côté ya frontière ya Kabinda, ba Movila. Do bazalo kwa ba manyanga na bango kuna ya kote kuna. Ba bango babenga ba Muvila. Ba Mvila ba kote kuna. Bango ba uta kote kuna. Mama Poto. Elle n'a jamais été quinoise. Elle n'a jamais été congolaise ya Congo Kinshasa. Ni Mama Nguli o azana Brazzaville. Mwana na ye ya misato. Aya libala. Libala wana azwaki yango juste na côté na biso ya Congo Kinshasa vers Mwanda parce que mobali na ye pa papa bana na ye mais mobali oya balaki ye ami bale parce que tanga yaka libala yaka na bana misato entre autres Nguli azalaka parmi bana na ye Nguli wana pe ayana bana misato donc ayana bana misato plus bakoko misato ndenge ayaka libala pa ya pire vie na biso moko boye Poto Galou azalaka pe mutuchi cousin ya ba Kengwa Dondo bango bazaki ba tucho ba neko sala na ba société pétrolière Chevron société ba Marmara ba mama na ba George Bush Marmara Chevron à l'époque ndebisika ba ekutana ba mama Poto bazo sala ba business ba côté kuna ba kutani a sepeline a balie ayenda na Kinshasa type wana déjà na époque Mobutu déjà azalaki na ba azaki déjà mutu munene na ba service ebele bango mutu bazwa initiative ya kwa kutia Mercedes na Kinshasa marché ya Mercedes bango batu wana ba Rwanda wana type wana kumne yaki Poto Galou ayiko koma PDG ya STK à l'époque type ayiko sala boulangerie wana avec la complicité ya société Mokoboy Argo ya ba grec basali boulangerie wana mais ça déjà vendu ba tekango déjà. Alors Mama Poto à l'époque parlait que lingale tengama na munoko tuba na munoko na bango kikongo na bango kote kuna nde ayeko kutana na mama ya ba Koffi Olomide azo sala restauration na Oshwe bisika Koffi Olomide atia nini na ya répétition salle nini centre social na ya ba répétition na siège na po mama Koffi Olomide po nini azwaki na Oshwe parce que Oshwe mobimba wana à l'époque ezalaki milliers ya ba Sénégalais, ba Maliens, ba Nigériens à l'époque. Siko ya ba nego sala cuisine ya West Afrique. Donc a gagné ki clientèle nyonso parti wana. Batu ba utaka ba Victoire, ba yaka wana ba Mpozo, ba Mateba, ba Mwanda, ba Zwawu, ba Vista, ba yaka wana kolia pa ya mama na Koffi Olomide. Alors mama wana Mama Poto azalaka na anniversaire na ye azoluka mama moko ya solo akoki salela ye cuisine ya ba West Africain nde ba ko désigner mama na Koffi Olomide
tanga keiba beti loboko boy ah po mama poto azaki intéressé abi mais mwana nga lukaka moto alambela yeba biloko boy abi mwana yo zaka na mwana abi mwana nga zaka na Congo Brazzaville bala président ngambo kuna sasu nde bisika mama poto ayekozwa mama na Koffi Olomide amemi kuna tanka ba komi boye nguli amoni mama na Koffi Olomide ninga lataki maputa ya décalé. C'est-à-dire, moko mati boy moko kitina se envié. Maman na Koffi Olomide comme modéliste. Il y a moi si à Sassou Nguesso. Nazolo banabino vers des années 80. Si Koffi Olomide a repé sa merci, na ndenga kenda poto, a remexaka maman n'était pas le barango mingi. Maman nanga asala nyonso pona kende poto te lobaka nguli. Nguli parce que maman no ake poto ali boso pa nguli mutatindi na poto deuxième liste ayego tiayo ponini tangu sikoyo saleli nguli biloka kitoko alobi fubo ya penda na présidence tolongole kipo ya kala ebi ko lambate to ti équipe asika oyo kaka Koffi Olomide alobaka bino ba mama 100 kg ba mama oshwe mama ya ba Koffi Olomide tanga zo Kinshasa kena bato mobimba ba mera Oshwe Vista Mateba Masimanimba ba mama ona pe ba mema bana na bango basi ba bala bango nyonso na ba généraux na ba colonel. L'histoire a commencé comme ça. Koffi Olomide faisait la musique depuis longtemps za na mbongo te. Moi j'ai connu Koffi Olomide, j'avais juste 9 ans. J'ai connu Koffi Olomide, j'avais juste 9 ans. Le on a 50 ans, donc on a Koffi Olomide, tout ça, on a Bekari, 13 ans ou 14 ans. C'est un grand frère. Vous comprenez? Donc j'ai connu Koffi Olomide, j'étais très jeune. Et puis Koffi Olomide a répété, il y a 3 musiciens. Type moi comme Negin Simba, a obété la batterie, drum et battier, Kazia Masanga, Nzeta Kombo, a obété les drums. Redi a mis Garobo Monagawana. Redi a mis na Yemoko Koffi Olomide, ils étaient que 3. Biso yeba nzembo Koffi Olomide kala na nukutu asali quartier la tente na komina Kinshasa wana bana nyonso bana kabambar bana kitega na ingina ba master bele ba kote kuna ba Wilma ba nani oyo misto yo swing o misto abeta na Vita Club ba ngala mulume ba joueur bele ya Vita Club ba giba mister nga ya chiki ba lukusa ba te bele na ingina ba mister bele ti lelo bazana bomoi. Bah, histoire, ils peuvent raconter l'histoire. Et cette histoire était à Gomemassogi Boy. Et à cette époque-là, Koffi Olomide était jeune. À ça, il est déjà père de famille. C'est pour cela, moi, ça me fait rire. Koffi Olomide a beaucoup d'enfants. Koffi, na niveau Yabana, il est derrière Taboulay. Koffi peut avoir dans les 60 enfants. Ça, je vous dis vrai. Mais je ne sais pas pourquoi à monopoliser la liste Mogo Boyabana na o Didi Stone, o Del Pirlo, mais non, Koffi Olomide a des enfants na ba koko. Bana na ba koko, soka tandi ba koko newa, vous allez ouvrir la bouche. Moi j'ai connu Koffi Olomide très jeune, azana mande fouté. Azana tali titi mogo ya mande fouté. Kombo ya Rambo biso mutopesa ye kombo na Rambo na 1985. Kombo ya Rambo biso mutopesa ye kombo ya Rambo azalaka na oncle ne moko na boseli kombo na ye azalaki kosala na ciné moko boza na sima Bekatef ciné Vista ciné ata na boseli una ba ciné on ça fait longtemps na sima ya na Victoire na sima ya Bekatef ciné moko ezalaki wana noko na baneko sala wana siko biso film yana Rambo ebimi biso kendaka na tike to kotaka te bat baleki mingi to akibana mike to kendaka to kotaka te jour moka boye to ye to zolela sikoyo oncle wana to telema ta ko telema alingi te po ezaki boye descente boye boye bo telema ya te bo ko empêcher lancement ya vidéo mituna bino mona na tableau kuna amkomo to yega boye Koffi Olomide na nzambala ne ya kizoba zoba taba bouton elongi oh petit beaucoup de le 6e jour de kota kaka ah boya
pour azwi biso na maboko akoti biso a Rambo action asalaki ezaki lo action moko ya Rambo ninga kendaki ko libérer ba prisonnier américain na Vietnam biso muto baptisé kombo ya Rambo pona yoka kaloba makambe belé na Rambo ngai Rambo ya lobaka c'est pas Rambo ya musique ezali Rambo ya action asalaka pona ko percer nzela akota biso na kata cinéma. Il est conscient ce Léon Akutene na ko expliquer na ko pese ba détail nyos be événement na ba date na ba période ngana na bongo moko lo wa éléphant ko fait le média qui poto luka vina il n'a jamais étudié atanga na école ni o ko fait le média ça ba diplôme belé o ko fait le média boy ba diplôme ni ko fait le média tangi be étude na Kisangani ay ko silisa na Lembao azui diplôme d'état na mais il n'a pas allé très loin. Il n'a pas allé très loin. Tout ceux qui ont na magamba Koffi Olomide a connu plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, batu ba ebiete. Batu ba somona ka Koffi Olomide, Koffi Ali, et Koffi Savana na Ali. Est-ce que Libala Ali ezaki Libala? Libala on a ya Ali, ezalaka vraiment Libala d'après vous? Ezaki Libala te parce que Koffi Olomide quand il venait en Europe avant, il n'avait pas de papier. Siko azoya pa périfier moko boy Liberté Bangana. Liberté Bangana zalagi un intellectuel congolais asili na grande école ya SAS. Des rares congolais babima na grande école ya SAS en France. Liberté Bangana. Liberté Bangana tanga zoya na kini kala pour azalagi déjà directeur ya management ya société Café Coton. Où est ça ba belle chemise française. À l'époque tanga zoya na kini azo memela ba vie balondala azo memela bango ba chemise ya ba bouton à machette. C'est par là que Koffi Olomide a fait connaissance avec Liberté. Quand Koffi venait en Europe ici, a commis ko kende ko vanda pa Liberté Bangana. Bisika ke kutana na Alia. Bisika ake kutana na Alia. Afuka melivia na bibe vie. Michola onani. Ay petit yewana azana yena motote yewana. Muta pesa ye pasi wana ya Alia eza Liberté Bangana ve sa kufa ko kota na banzela moko ya mystique ba musicien ko kababa mbongo ve azaki mutu poser ayo kota na ba désordre moko ti yake kufa na kini muto ya apesa Koffi Olomide passa nord wana ya Alia il s'appelle Liberté Bangana mais ezaki libala moko avec intérêt liboso c'était le papier. Deuxième intérêt, c'était le sexe. Le reste, Koffi ne calcule pas. Koffi, ceux qui va payer sa médaille, à rose à peine médaille d'or, il y a Maramba Bassi. Beauté à moi, si pas Koffi Olomide, ça lui dit rien. C'est pas la beauté, ce n'est pas le corps qui intéresse Koffi Olomide. Koffi Olomide, ce qui lui intéresse sur une femme, c'est le sexe. Parfois, bon, on a yopé. Koffi Olomide pas sur Rabassi bon. Ami bali oteke o abimisaka mbongo pesa moste azwaka pe basi mbongo. Sikoyo esi azowa mikanda na ye ti omoni abundani ya azwi 10 ans mbala mota azwi 10 ans sengi nationalité ba pesa nationalité française pour se débarrasser na lié comme teke ngam na pesa mikanda okotala mbalo soko renouveler wa te il était malin mona poto akala Koffi Olomide ye poto akuta ina bani arkosi. Bino webi angote. Koffi Olomide ye poto akuta ina bani arkosi ya wana poto. Mwana poto ya kala ya bani 80. Koffi Olomide. Boka satega ye poto lelo te. Atanga na ye na poto te. Masolo nyonso ye moka fabrika ango. Afandaka na Suisse. Asalaka mo ba formation ya mike ya guitare, ba musique, ba nini. Na Suisse. Yango ba pesaka ye séjour provisoire. Koffi Olomide tia banako ya France abanako va na Suisse. Tuna mwana Suisse nyonso aza parisien kala mikilista kala obisoke Koffi Olomide banako va na France ite ni na Belgique avanda ni na Suisse. Et grâce isusu ya maman Nguli à travers maman Antoinette à travers maman Poto nde omoni akomo mema bandeko na ye. Amemi grand frère ba petit frère, ba petite sœur, maman wana ga Congolais à Brazzaville mutasala makamunyo so wana. Vous comprenez?
bon berere musu Kofi asala pe na famille wana na obetela bino ngote wana eza na bilo pamba yaka na wana mutu nyonso ako commettre berere bisika recherche eza mingi ozomona oyebi sani ya loso soki eza munene mingi ko isaka loso tangu nyonso na mabele c'est normal parce que quantité eza abondance donc berere musu Kofi asala kuna na famille wana ça ne sert à rien mais asala berere opene ko sala rupture yena famille wana ya sasuba kabona libela mais bango bazana bango batu moko likamweleki nango 3 mois après babosani ake asengi pe bolimbisi ayembeli pe mama nzembo mama pe abosani bakamati su moi paquet bapesi ye bongo kaka ba dérapage yaki nango mingi na vie ya Koffi Olomide mais sur le plan ya vie na ye amoureuse Koffi n'était pas quelqu'un de stable ngara wolo baki muta ko pesa stabilité na vie ya Koffi Olomide s'appelle Cindy nasi boka monga ngai nazoyebisa bino ke muto yo akoyiko komisa Koffi Olomide un bon parent un bon mari s'appelle Cindy boza ko sous-estimer mwana wana mingi nazotala bino nazoseka c'est une bonne femme elle a beaucoup de qualités beaucoup de qualités d'ailleurs qualité na yesu ina sali comparaison à titre d'opinion, hein, na ndenge na ngai ndenge na zomona soki na sali comparaison ya qualité, elle a plus de qualité que Alia. Alia azali moins bavard, elle parle pas, très colérique. Alia aza moins bavard, alobara mingite, très colérique, et puis elle parle pas quand elle a quelque chose en toi au fond d'elle. Azali kambuno oyo bisote makangeli okanda ya libela. Bon banzembo nyonso boka Koffi Olomide yembela kali ezaka pona okomisete ezaka pona osenga en guise d'excuse kosenga pardon ali aso akangeli yo motema olimbisote et d'ailleurs yango eko laksa na divorce na yeke non elle peut faire ça mais soit zaki mwasi muso bana wana muso wana mibale bazana mikie o muso azana 16 ans muso azana na 12 ans bazana mikie soit zaki na motema bo mama mabeni yoso Koffi Olomide asali akoyiko limbisa po eza mabe liboso te akoyiko limbisa yobi ali aboyi Koffi Olomide combien de fois bimo kasi ko boya liboso angona nzambe ali ana Koffi Olomide ezaki bolingo à distance bolingo moko ya distance Koffi Olomide de plus en plus bon ali a peut beaucoup travaillé na vie ya Koffi Olomide tiba comme ndako wana ali a aussi ses données hein? Ali aussi s'est donné boyebi via Koffi Olomide avant na Ali ya bazaki na ndako nini tiba yo koma na ndako ya malamu makambo belé Ali aussi a contribué na makambo belé mais Koffi Olomide a contribué aussi pour la réussite ya bana na ye là il faut pas kokende na banzela mibale misato Koffi a beaucoup fait pour na lelo bana wana bayeba na pe parce que avant bana wana bazaki na ba ki bana mike bayeba kite pour la toute première fois Koffi a yembi bango na nzembo pe abengisi bango nyonso na poto baye Kinshasa alaksi bango na télévision Odel Pirlo yeyo Mourinho yeyo nani yeyo Didi Stone yeyo batu babandi koyeba voir même kuna ba Camerounais musu bayebi na bana wana na ba Ivoirien mususu bayebi bana wana donc c'est leur papa qui a tout fait pour bana wana basala wana mais ce qui Ali a repère de bolingona et c'est tout à fait normal Ali n'a jamais été près de Koffi Olomide atikala na kozala pembeni ya Koffi Olomide te ata mukolo moko. Vous comprenez? Koffi Olomide ba pesier 10 ans. Atia sou makolo na ye na ndako na ye te na France. Ayaka sou kotala bana te. Mais Ali a sou azaki mwasi ya malamu. Elle allait dû prendre vraiment que ba vacances nyonso ya minene. Mais elle est là à Kinshasa une semaine, ye wana baluki ya songine na poto. Bon siko mikolo etikali na kolambela mobali fufu. Na kosala mobali makelele. Vous comprenez? Alors Koffi Olomide ezaki mode de vie na ye. Oyo ki alobi Didi Stone Del Piro, boye bisa mama alembeseke. Parce que zaki azwaki déjà ba décision moko amabe. Salozonga parce que il plairait. Oya congé mobimba yete. Et Koffi Olomide écrivait des chansons. Abi atana bimi na zongi mutakotu na ngaite anga mawa. Tu vois, en lui azaki déjà mutumoko désespéré. Et quand Koffi Olomide était désespéré, Cindy voyez les larmes de Koffi Olomide. Nangunga wana Cindy a komaki na arme moko très redoutable.
c'était d'essuyer les larmes de Koffi Olomide au visage. Alors, arme à Cindy, et Zalaï Kaka, ce qu'Alia ne faisait pas. Et Cindy a commencé de le faire à Koffi Olomide. Azawana présente, à Rosela et Foufou, à commencer Misape Makolo, à commencer mon Congo, Bilo Union soit un mibali Union so Balukana Moki. Nanya Wigo Boya, Mutuya Bongo. Alors, Koffi Olomide, abandonné déjà comme Monissa, bah point faible vis-à-vis, il y a Alia, qu'il est déjà amoureux. Ali ayebaki mi abandonné kopé sa temps à mon apenda, bah preuve d'amour ya makasi. Et na ngonga wana ya zozela. Eh ben on va sali 15 ans. Va sali 15 ans. Et surprise à mon nezali. Bobengaka Cindy Leker mosekat, abotakate et combat. Mais surprise ya mon nene yali na opé sabino lelote. Bokoyo kaye mama mutazo benge mama bazo benga pe Koffi papa boloba mingi na mwana mwasi wana. C'est une bonne femme mais aza moté monene apetaka plomb pa pambate a supportaka malgré toi ko ina ye ko sala quelques 2-3 déclarations mais aza vraiment mutuya. Alors biloko wana nyonso ya ba qualité Koffi Olomide alingaka bozomona eza ba qualité o Koffi Olomide alingaka. Donc au kengela na musika est-ce que Cindy a bongi na Koffi to a bongi tenga na website bino Cindy a bongi na Koffi. Et puis bobo sanate Koffi Olomide aza mobali moko ordinaire té, c'est une star. Bino bozo mone lo wa yaya moko quartier. Ah non. Oh. Bozo mone lo wa yaya moko quartier asali moi mabe boye ko reprocher ye atike moi boye bobendi. Non. C'est une star. Et puis Koffi Olomide a la vie à bassité. Koffi Olomide a la vie à bassité. Je vous dis vrai. Koffi Olomide c'est pas quelqu'un qui est entouré de femmes. Alingaka za na moi si moko a kozwa soin na ye sili. Oh. Bon ça na ba musicien. Bon so boli boye ba makama musicien bo tuna Sylvie Mampata po ani akoma pasteur. Bo tuneka question na. Azarane na Facebook tangu news. Loba ma Sylvie Mampata koma pasteur ponani. Yo mtu akina ba boîte de nuit na yo ba biloko na yo zaki kasa mbongo so kota lokumu mpe pai okoma pasteur pona nini réponse wana ko pesa bino et vous allez sur likola mutu ya Weranson ndebo ya comprendre via star et anini baza batu ordinaire te botia bango na ngwende na bango esengeli ya ona ibisi bino Koffi Olomide za mobali ya basité Koffi Olomide loba il aime trop le sexe mais Koffi Olomide akoyi kozana basi mibale na ndako te misatu minete. Le roi vient à biso ba rochero ba tabulei bazaraki asapena na bandako 10 le loi kolala wa lobi akola ba lwambo ba ngina bandako ebele ba kabase le ba ngina bandako ebele basi ebele basi opena balike ba mama bana Koffi Olomide ne fait pas ça. C'est pas parce que a commis na Cindy ne boye ko moneza bolo moto mabe mais non. Vous comprenez? C'est aussi un papa, c'est aussi une star. Oh, Bino, parce que Bino, au Monico, na richesse mingi sur tout le plan, et comme ça rabattu un peu naïf. Tala Koffi Olomide, a Kende, en Afrique du Sud. Bato bazo lukali dusu, ba sud-africain, bazo lukali dusu nini o bakoy ko monata, ata loboko na ye ya pamba. Oh, a Kende na Soudan du Sud yao. Botala akeyo basaleli bomoni kuna bazulu nenge babini zekete bazulu babini zeke na aéroport ya Cape Town. Est-ce que bino esi bosela ya keya ndengwana ata ndenge boyambaka ba président na bino ba ye boyambi bango plein bosala na aéroport esi bosalela Koffi Olomide plein ndengwana mina mboka musuba osela ye poni tozana ye omoni defa to uti kozanga ye mawesili biso na mitema te pasi wane longwe biso te. Mais plus fort na yebisio que na Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, basala deuil national il y a 2 jours pour na matanga ya defa. Boy bien ngote. Ya una yebisi bino que recherche l'équipe bino mingi, ya boye bakaso moto ya na ngote. Bosana bozui mingi sur tout le plan. Bosana ba grand médecin,
bozana ba professeur be minant professeur à université il suffit ka mboka ane zo mana maboko ya muto malamu isili boko mi lo États-Unis boko mi très puissant Congo comme puissant bozana eloko ko lukate nyonso bozaka nango déjà ozomona na Soudan baza ko yemba na lingala mutu nyonso alinga yeba kaka moye elobinga oloba nini alobi nini alobi kitoko kokengela na ngambo ya Jibe Mpiana lelo ba kobeta kichaka o Jibe Mpiana akomi na lia d'abord Jibe Mpiana c'est pas un homme stable Koffi Olomide qui est na stabilité ya bomoto musika Jibe Mpiana c'est pas un homme stable na matière kutu ya bolingo kobeta masolote bolanda banzembo ayembaka te bolanda banzembo ayembaka te Koffi Olomide a fait des déclarations abi banda abala alia est-ce que avimbisa ya talisu na miso alia lobani ba danseuse ba loba ba sala ba déclaration o aviolaka biso par consentement ou par consentement te wana etalingate est-ce que danseuse ni aya loba ke o Koffi Olomide bukanga minu nyonso yo Koffi Olomide bukanga loboko yo Koffi Olomide agumbanga mukongo boy bango nyonso kutu na yoka déclaration moko ya danseuse wabi bango nde babande ko kendo luka Koffi Olomide pour le voir na quartier la te bazaki une interdiction ya ba chanteur ba bimaka na ba danseuse te donc bango ba munengi le seul homme oyo akoki ko trancher ba problème na bango ezalaka ye moko patron yango bango nde mutu bakotaka Koffi Olomide na circuit wana danseuse moko aye ko témoigner na toile donc Jibe Mpiana zana ye mobali moko stable te Jibe Mpiana baboya nakana mida chiature azolela Jibe Mpiana azolela bande kune baluba basangani babi mwano to ko tike boyeta ko se suicider to luka solution mbango bake kozwa Jekoko Mulumba Jekoko oyo azali vice gouverneur ya ville ya Kinshasa bake kozwa ye bayebisi Jekoko ndeko na yo akoki kokufa bopese maboko Jekoko akena libota na ye na libumu ya mama na ye azui petite sœur na ye ya mobimba baye basali libala na munoko wa mboka mbangu bapesi Jibe abosa na makambo ya mida chature Jibe Mpiana botisi ye mwana tant kaka Jibe Mpiana amoni mwasi aboti mabele kwei mukulu avanda kasu na ndaku ta komineka ka l'air mwasi akima na ndaku ye moko boye biango te Jibe Mpiana azana ye mobali moko stable te na matière ya basi azana ye stable te d'ailleurs ye kutu Jibe alingaka nesu banda amida kenda alingaka nesu makamba mwasi na ndaku te bon ali ya ndako ya kota na ndaku ya Jibe Mpiana Jibe na Koffi Olomide nani aza mobali stable na matière ya basi Koffi Olomide to mona kata aboyana na ade aboyana alia mais azana mwasi na ndaku mikolo kombo na yesindi bongo Jibe Mpiana aza atana likwashi moko boya muke o likwashi na ngai yeyo aza bongo mutande ngwana ndio ozomona mobali Jibe azolanda 60 bongo kasi aza mwana muke aobala mukoni na 100 avana mwasi mukoni na 70 boniko Jibe Mpiana soki alia na opia yete azwa soin na yete bo pesa ye mwasi ya bato na makasi boy o nzamba zo préparer lobi boye bien soki Koffi Olomide osenga bolimbisi bazonga ina mwasi na ye mwasi ndimba vana baona sindi po banaka la bazaka na bonga misato boye bien to boye bien te boye bien te ke bandaka la Koffi Olomide azaka na basi wana mibale koto ya Kinshasa sindi na poto alia boye bite etikala koyoka ndungu na kati ndungu ebimi kaka tango Koffi Olomide abandi kozwa ba décision azwela sindi ndaku na poto nde omoni makambo nyonso oyo e déclenché guerre ezali nango guerre de jalousie eza nango guerre de jalousie bo mitungisa mate oh eza guerre de jalousie na yebisi bino ali atika kozana jalousie ya makasi bongo te
Ali atikala kosala ba video te abwaka ba mbwakela mengambo Koffi Olomide bozomona za poser atika na koloba likamwa mabete pona mama bana naye azane motema kokita meloko nga nazo condamner Koffi Olomide bolingo bapesi na sindi mikoloyo bolukela ngo kombo pardon bapanja fensa na moni ya nzuka Koffi Olomide azaka belombo nzambe na mama ke na mama yake oyebi mwasi azana guna ya lingela mobali na ye na moni Koffi babongisi yesuki babongisi ye mandefu wana tikaki lokola Kabila babongisi yango bakitisi yango akumulata na ba jogging akumukima na mbangu akumukosala na sport akumubina lokola mwana muke nzambe na sindia za makapo na nzambe chabaker kuna video bakata ngote no na ifsi bino sindia za makambo na kengeli Koffi nga bino koko yo to belela ki koko na Paris koko mbobimba ye akoy mwana muke boy basi wa biko changer mibali bongo sikoy biso bazuzi ya barabara likambo to ebi mutuna makolo te tozo yaka na liboka pilipili to tia pilipili na nesiko to yebi mutuna makolo te bola munini oyo sindi azomemela Koffi Olomide bokengela Koffi Olomide ozomona pena na etamboli namona Koffi Olomide kala bamvula ebela azotambola bongo lokwa mo elenge moko boye natali suki na inga bi oyo Koffi agwepa elongi ozomona na ba rideau azalaki nango esili tumoni na ndako bazuya na défense na Paris ya babokilo bauti Londres na banoko bayaki sindia seli bango pondo polisola pondo babi défoité mwana mwasi wana babi défoité soki botiki pendant 2 heures du temps na cuisine na pondo tango bima boy bo fibi misapi balobi défoité pondo botikela ye batu bauti Londres bayaki bango nyonso ka misapi boy na monoko guya pondo siko biloko nyonso wana ali asela ngo Koffi te siko sindi azosela Koffi babribo kolobo Koffi akangami na munyama ezali kaka bizaleli ya mwasi esaleli ya malamu pe bolingo ebele boete Alia a beaucoup d'intérêt a rotika Koffi Olomide te ngamu na yebisi bino natie musapi nanga Alia rotika Koffi Olomide te d'après tout azatata bana na yete azatata bana na ye bino bozo mona lokwa likambo sika me biso to yebi kala deja bombanda isi ekota ezamba liboso te domestique yanda kubabala yepa ya prince mwana kololo pango abala domestique ezamba liboso te amoni eloko moko ya motuya na kati ya nzoto ya mwasi namoni batu bakomobimisa ba photo akala ya sindi bwebike mwasi avivaka na passé te mwasi avivaka na présent mwasi avivaka na passé te mwasi avivaka na présent ba photo akala wana sindi mususu botala nde ya sika sindi moko mafuta akotambola mobali na mona kutu video moko na Kenya mobali abotoli ye mwa telefone ya kengeli abi moto abengaka ukaka pa bloquer moto yo pa bloquer azongiseli mwasi telefone bazana complicité makasi ya mwasi pe komikitisa oyo bakongo babengaka lozito alors biloko nyonso na tango Koffi Olomide azomona ngo azana bonheur te ponani azana bonheur te ponani sikoyo bozolinga bomema Alia na makasi bondo kote na ndako ya Jibe yo moni Jibe afana na basi nzambera gai yo moni Jibe esi boyebi mvula boni depuis oyo mwasi na ye mususu wana Amida alongwa na ndako wana petite sœur ya Sekoko akota na ndako wana bima boyebi ba mvula boni tozolanda ba 10 ans Jibe Mpiana n'a jamais mis une femme dans sa maison. Il vit qu'avec ses copains kende na ndako ya Jibe okokuta bangwana batondani ba musicien ba petit na biso ba Santa Missine ba Rio
bango na bango chaque jour fête kolia komela ba masanga jibe mpia na ndako ne koma lokola centre culturel mama zalaka lisusu te soko lega longola sani po mutawa ko longola sate mera la lisusu te bongo mutande ngwana bongo pese kabamba na mwasi ande ngwana lokola alia bino banga makambo te bozaka pena ko banga te. Et puis ali a quelque soit ma bère ko sala kofi mais ça ba limite et lo wana bobo sala ngote quelque soit ba dérapage na zo sala ça ba limite ko felo mi dépassant ba limite soka kengeli bo amoni bana a mizongi sima mwa muke oyo bolingwa sika ezaka lokwa masanga mbila bolingwa sika ezaka lokwa masanga mbila sukali peso eleki mingi okoki kokanga mbebo zoko wa sukolo bate misapema po sukali kangi ona misapi na mbebu ozoko wa sukolo bate meta omuno okoki kofunga mande bayebi nini eza na kati ya motema na yo. Eske alia akoki kofana na jibe? Eske sindi libala wana atikali muta suka bobosana te lisese oyo bakulaka baloba mwana suka alia kamingi ezaki ya bino ndeko Google toujours en connexion. Le juge m'a posé une question. Idengo, c'est ton infraction? L'outrage c'est ton infraction. Mais moi je lui ai répondu non. L'outrage c'est pas mon infraction mais plutôt c'est mon style artistique. Del 4, Idengo. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Emprisonnés par les politiciens escrocs. Emprisonné par la dictature cachée. Emprisonné par la dépendance. Emprisonné par les pays voisins. Emprisonné par l'ignorance. Nos pères des prisonniers. Nos mamans des prisonnières. Le président prisonnier, emprisonné par ses accords. Ce régime emprisonné, tous des prisonniers. Je suis un prisonnier. Oh, pays des prisonniers. Les plaignants sont invisibles chez nous. Les infirmiers emprisonnés ici chez nous. La justice elle est devenue cadavre chez nous. C'est l'argent reste les beaux juges ici chez nous. Les soldats emprisonnés chez nous. Les prêtres emprisonnés ici chez nous. Les pasteurs emprisonnés chez nous. La liberté emprisonnée ici chez nous. Les croyants emprisonnés chez nous. Les non-croyants emprisonnés ici chez nous. Tous des prisonniers chez nous. Je suis un prisonnier. Pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. D'élite, Kangwayo Bahati.
River Sound. Nous sommes dans un pays de prisonniers. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.